bakei nango yango wana moi likambo tozalia na ngali na oyo tozala na ngali ma toza popo donc moi so tovandi awa mpona kobimisa frère na biso donc frère na biso corps esi ekei cercueil oyo balingi bapesa biso totala ezali frère na biso te eza motu mosusu nde omoni trouble oyo eza na kinoise awa yo moko ozotala bato ndenge bazokweya awa ozomona bato ndenge bazokweya pasi somo likambo ya somo kinoise hôpital ya munene boye pe tobimisa mutu na biso chance totalaki corps soki totalaki te nde tokundi mutu mosusu soki totalaki te nde tokundi mutu mosusu toyo omona kaka ke bilamba eza yango te makambo nyonso eza yango te donc bilamba etikali frère na biso bato mosusu bato bake kokunda ye ntango bapesi bilamba totala tofungola bilamba eza oyo toyaki nango mais corps ezali ya biso te oyo likambo ozomona toanaona katikati ya ngaliema ya klinike kinoise yango oyo tozalaki liboso kolobake bachange bilamba nzoka nde ya bilamba te mais bachange mpenza nde mutu frère na biso bake deja kokunda ye na famille mosusu donc biso mpe totikali awa famille tovandi ya chance tokende kotala eza nango ye te oyo omona makambo ya somo bandeko kombele fana kotuna bino mpe nayebisa bino oyo mboka ya ndenge nini oyo jamais likama malonga ezalaka kaka kolela kaka baproblème kaka ça ne va pas et ça ne va pas mais finalement batu kore bango moto bango akufi basengi bilamba babi bozwa bilamba mpo bolatisa omowei ntango bake kozwa corps nzoka corps bapesaka oyo deja na famille moko boye famille yango oyo ipareke okunda yango deja sio bapesi bango sikoyo oyo bango mpe bakunda chance babi non to vérifie quand même tala tete bobi oyo ye te bombe likambo te eza ye te mais bokendeka kokunda parce que oyo bino bakundi suka nango kaka bakunda suka nango il faut bakunda donc lokola oyo bino baki bakundi ye deja bino mpe bozoka mpe oyo bokende okunda yango epai trouble eyali bon mutu oyo apesaki bango corps wana aza wapi en fuite tala mboka yana ozomona bato bazolala na mabele wana mais koma biso lingo okunda ndeko oyo biso na ndenge malamu mais ndeko basi bakundi ye bon banani bake okunda ye mpo to récupérer corps tokunda ye biso moko te oyo apesaki corps akimi chilombo te makambo ezoleka baluba na bachilombo te oyebaka mosusu explike yango ozokasaka ya lokuta mais heureusement ke bakamera yali lelo ndeko na nga ngai nayebisaki bino ke akosala rien à moins ke nazala passer na mokongo te na baka na bino akosala rien bato bano komela nga sikoyo pasteur il a raison tokoti deja tolebandi oleka deja la moitié mais na bai na bino akosala rien soki Chilombo bavotaki ye il allait faire quelque chose mais loko bavotaki ye te akosala eloko te parce que mutu oyo anome ye azosala sikoyo na konti ya mutu anome ye mutu anome ye ayebisi ye bien ke yo bavote o te mais ngai naza na bapossibilité ya konome yo et soki ondimi ngai nanome yo okotravaille mpo na nga esilite qu'est-ce que vous ne comprenez pas pardon nayebisaki baluba nayebisi bango na bandenge nyonso ekoki nalakisi bango bavideo oyo bato yango bazoloba kote banomaki ye nayeme bokomprenaka wapi ndeko naza na video moko bo batindelaki ngai awa
Et puis c'est mawa. Je dis bien mawa. Et bandeko. Na samno vidéo moko eza bien te. Mais esengeli bomona yango po boyeba tozokende wapi. Ntango natali yango ma miso ningo bimanga. Natali age ya mwana oyo. Nayokaka na sango. Na kindumba. Et puis bakonzi ba vidéo ya boye, bakonzi ya mboka na bazotala yango. Solution eza nini pona bango? Banda chino bakoti tozokaka bazokanga o bakangi o mais bozokanga mutu na pona nini? Et ceux qui apesi no raison oyo ye azosala makambo wana. Solution bozwi nini? Likamotende ko eza mawa. Mais mon boti nyonso kotala eloko abo il faut pese mawa. C'est triste. S'il faut aider, aider batu boni. Na mbujuma ikuna ba on ça ne va pas. Aider batu boni. Total. Na kabila tozalaki ya mbongo okota na mobali passage apeso $10 $20 lelo na Kisekedi ekomi 2500 bamonana te po mbongo eza te na mibali Mokonzi na biso lisungi eza te. solisi eza akaba mbongo na bata misala po biso ozwaka mbongo na mibali Nayaka kotaka bora appareil ebebi. Nayaka kotaka bora appareil ebebi. fo koloba banda akoti solution moko eza te tovivre mabe président openzi eloko te mpiaka eleki makasi asalaka élection mbala moko raisi azonga Nayaka kotaka bora appareil ebebi. Na minute na o travailler lisusu te appareil na ngesi ebebi. Ba malade ekoteli ngai. Mbongo ya kolongola eza te. Oyo ya kozonga moka eza te. Kisekedi nga na ozela kaka azongisela biso masuwa. Nayaka kotaka bora appareil ebebi. Na minute na o travailler Bon bandeko na banzi na banzi boyoki l'essentiel. Bomoni mwana wana akoza na ba age nini? Oyo aza koluka $10. Siko $10 yango azoluka kuna ba moyen nini? Ah bandeko. Pona nini bozanga mitema? Pona nini bozanga mitema? Do po alia il faut koluka mbo pa mibali. Ba maladie ali biloko ndenge na ndenge ezali ba transmission pe ba démo ezali alors mwana ya boye vraiment bo exposer na ndenge nini koma bokoza na mitema na ebite suka ba mboa to ya banani po mboa suka moni muninga ne pe mboa kolanda ye asuye et lion suka moni muninga ne pe animal ya kolanda ye aleye akangi aleye. Tokomona nayebi te bato nga nazomonaka awa soki bango nyonso baza baluba oyo nayebi ekolo na ye te me fo aza na moto akote kuna so aza moluba te fo alakasa ye makambo azoloba bandeko mboka po ebongo ya pasi azo comprendre rien toyoka ye. Dénoncer en fait. Je le dis au service du président de la République. Je le dis à l'UDPS. Je le dis à ceux qui pensent aimer le président et qui pensent le protéger. Il y a un monsieur qui a donné l'argent aux gens pour saper les œuvres du président de la République. La mission de ces personnes-là est claire.
saper toutes les actions du président de la République. C'est-à-dire quoi? Dans les réseaux sociaux, vous allez le voir. Ces gens-là vont se donner la mission de sortir toutes les erreurs, ce que eux considèrent comme erreurs, ils vont le sortir. Et puis ils ont décidé de tout remettre sur le dos du président. Ils ont une seule phrase, un seul langage. Vous allez les entendre, tous disent la même chose. On a dit ça de Kabila, on dira ça de Félix Tshisekedi. Et c'est comme ça. Ils sont allés plus loin pour dire ceci. Nous allons participer à ce gouvernement. Mais il n'est pas question de louer ce gouvernement. Et moi, je posais la question. Donc, vous faites comme le FCC. Ils disent, on est en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Fachi ne veut pas donner de l'argent. Et nous allons faire ça comme ça. Ça veut dire que ces gens-là sont décidés. Alors, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas de le voir sortir des scandales. Ils n'ont pas encore commencé. Ils vont commencer. Ils vont sortir des scandales, des nationalités. Alors, mes chers frères et sœurs, je suis obligé de retirer ce que cet homme est en train de dire. Bandekolanga, naibité bino tomoni soaza mtetela to muluba to nani na moni naibité. Déjà tant aux benga Tshilombo président, c'est que oza déjà na merde, oza déjà côté, oza déjà libanda ya ba vrai makamo. Sozo benga Tshilombo président. Parce que obenga mutu président oyo aza élu pe azo sala misala oyo zo komona. Tshilombo musana sala kotambula kia wake kotambula donc c'est pas possible. Sikoyo bino baluba nyonso bokomika koloba na mais fait des comptes kosuka wapi. Batikilo musala sala. Nazana ngo ebele wa bata IDPS balubi mais azati na kotia ngote. Nega kina Qatar kuna pona bango moni yango grave. Ah c'est vraiment ça ba villageois baluba ba villageois. Muto kina Qatar bozo mona ngono tsikuni no. Ah nzambe na. Mais Kabila tindie kuna bikende kuna menga mto na traitaka na bango. Mais comment ça les baluba ne comprennent rien? Combien de fois na web sabino que le pouvoir est ailleurs, le pouvoir est quelque part. IDPS a un pouvoir te, pouvoir est un cash, cash est un IDPS te, cash est un Kabila. Yangona zomona ba parlementaire debout, boza toujours debout parce que Tshilombo ne peut rien faire pour vous. Tshilombo a travailleur ya Kabila, ya baluba te. Yaro zomona azaka batuna ya Bruxelles, le reste ya baluba bazo souffrir. Yo zomona ba vrai mikolo bazo ba mikolo baluba te parce que il commence à comprendre. Bana ya mike wana o ba bota masolo ba 80 ba moto ba nocha ba kelele papa na ba faut passer du bazo landa mo benga suki mo benga wana suki mo benga aux États-Unis suki wa ya Canada. Soki bazo ko continuer ko landa mo benga wana ba ko ba stoma pardon ba ba AVC. Parce que mo benga na sala mbongo na YouTube azo ila bino ba formation ko lukuta. Et ça passe hein. To yoka so mutu moko bolimbisa prochainement na usale fort na meka kokoka iPhone wana po botela kata iner botale loko wana bomoni bolimbisa election na bien te mais eza cortège ya Tshilombo peuple aza ko benga na ngona kata kini peuple aza na so besoin te parce que Pasi est débordé ce n'est pas pour rien Kabila ko vana katanga ayebika ko yoka a bloqué côté tout mbongo za na circulation te mais yo zoka salaire na yo mbongo za na circulation te oko salaire rien mais pourvu que yo salaire na yo 2 millions ezali quelqu'un bande kolonga kera ndeni wana nzambe nanga eza triste hein totra muke moto zongisa na ye awa on a sans sensibilisation na bande qu'on a biso ba
Bato bomoni, bato babomi na Beni baza awa. Bato babomi na Lubero baza awa. Bato babomi na Ituri baza awa. Bato babomi na Mwenga, bato babomi na Fizi, bato babomi na Uvira, bato babomi na Irumu, na Djugu, bato babomi na Congo. Djugu baboma Kasai récemment. Balobi, oba etni mibale, ebani ebimisi bitumba. Eza plan ya Monguna. Oya so luka abalkanize mboka. Tokondime loko yote. Toye awa to sensibilize West. Ozala na boyebi. Tozala vigila Monguna. Aoboma biso. Monguna aoboma biso. Bakonza mboka botala biso likambo yo. La femme congolaise, elle est humiliée. La femme congolaise, elle est piétinée. La maman congolaise, elle est sabotée. Aujourd'hui, Satan a biso, na royaume la batou. Alors que pauvre population, sans défense, est-ce que bateau, les hommes rebelles, comment la maman, quand bébé est 9 mois, est-ce qu'ils sont rebelles? En population civile, ils ont coup favoré. FARDC, est-il 21 000 militaires au Bassissa guerre. Monisco, est-il 14 000 casques bleus au Bassissa guerre. Mais bilan. Ngai personnellement n'encourager ma député na pétition ngai parce que ngai nazo sala la parlementi nazo sala la Kinshasa et ngai nde nazaboye ce n'est pas pour rien natika ki 2 sièges na ngai eza national eza provincial pour na contrôle ya ville mama nga naza mu Congo memboka nga na botami o ba papa na ba botami na yebi yango te moi je suis kinois na okufa na Kinshasa ba okundanga na Kinshasa na lobiso na kufi na libanda mboka boya ni bembe na nga yao ate sali 20 ans kuna il faut me quoi na nga e yao je te dis oyo bat bazela ye pa nero ba monyo te mais pour votre information les adjoints baza na signature te les adjoints surtout na fonctionnement ya ba gouvernement provinciaux gouverneur il collabore avec le ministre de l'Intérieur il collabore avec les directeurs de cabinet baza ba chef de notre mamunga tika voilà notre gouverneur a auquel kamba je crois non notre mamunga mtema Solange gouverneur a auquel kamba ce qui lobby si malobi a autika intérêt mais pas non pona wana na gouverneur soki tango nyonso azobima article anga intérim mais attendez maman akotikila anga intérim na ba matière bien définie eza ye moko a préparé oyo ako préparé alobi na okende eza lokola te moto atie biloko na basacha osala 5 jours atiki 5 sachet attends mpona nayebisa yo Dieu est témoin naza écarté na gestion en ville et je suis pas le seul vice-gouverneur oyo aza écarté na ba gestion toza na ba province ebele nga naza na ba collègue na nga ba vice-gouverneur c'est presque le même comportement où ils ont titré au Balinga quoi société. Point de vue n'est pas rapport à l'opération Kinbopeto. Opération Kinbopeto, c'est là on a répondre, et ça est important. Opération Kinbopeto est qu'on échoué brillamment. Ça conseille parce que ils ont budgété, ils ont planté. Il y a personnel mobile opération Kinbopeto même bango biso nyonso toza na hôtel de ville même yemo mwana mboka ngobila même les députés savent que Kinbopeto eza na budgété eza na programme te nga na émission nga na za vice gouverneur na lobi na yo eza na programme Kinbopeto ozoka Kinbopeto eza na programme te eza na budgété. Ah, mawa mboka mawa bandeko boyoki bino moko eza na programme te eza na budget te Kinbopeto c'est triste bolanda oyo na cité ezali ya kobeba na diaspora ezali ya kobedoka batona bazakolo baboye bazakolo parce que tout ça c'est chef tango Mobutu azalaki chef de l'état makambo Mobutu abebisaka Mobutu bayebaka mbongo
mokili lelo oyo batanga kaka Joseph Kabila moto abebisa mboka 18 ans batanga bato basalaka na bango mosala te jamais batanga kaka Joseph Kabila moto abebisaki pouvoir c'est tout comme aujourd'hui aussi lelo oyo soki tokomi na échec soki tosali ndenge peuple alingi te bakotanga Faci balobi ke Faci il n'a rien fait Faci abebisi mboka Faci akufisi bato nzala tout ça mais bakotanga bato mosusu bazala nzinga te le chef de l'état soko de toute façon ozwaka bamessage ozwaka bavideo na ngai bakotanga motu mosusu te bakotanga kaka yo et alors vanda na kati ya biro na yo oyebi politicien moko na moko ya Congo oyo na kombo na ye na musala asala na baevre biloko nyonso moto akoya koyebi soki motu songolo pakala soko azala te parce que oyebi motu nyonso et encore ozosala ni musala na motu nyonso oyebi bango yo moko vanda na kati ya biro na yo yo pona bato yo kosala na bango musala moto aintimide yo te oza chef de l'état lelo soko décide que parlement ekweyi pe lelo soko décide que nini oyo sénat ekofi pe lelo soko décide que natie moto songolo pakala boy na boy alors on va travailler maintenant mais musala ebandi moto akoko intimider yo te chef de l'état moto akoko impose yo te signature ya suka ya Congo après ya nkolo nzambe eza yo na militi oyo na kati ya Congo signature ya suka nzambe asigné ya suka ya Congo ezali yo Faci suko olandike oyo alobi boye oya biso bakongolais tozali bandeko nazo oblige ya kolongola yango bandeko ozo bana muluba boye bien mais pourquoi baluba bako bilobela non ça c'est trop ata kutu bilobela ngo ezalaka di eleki ya kinepe kuna pas wa poste azuité et ça passe hein boyo kama batumiko balobi bandeko nanga prochainement na osala na iPhone oyo ya iner na osala na ba moyen nyonso po biloko nyonso elekaka olie oyo nyonso nazana ngo tikala alo bandeko na kolakisa bino eloko moko toza na kombata moko tangu komba ezalaka makasi boyebi ke bakombata balingaki kosentir bapaster te kokotela bango ti na baeglise ke bango mutu bazoboma mboka alors que pasteur a ministre alaka te pasteur a PDG azalaka te telema ezalaki dirige ndenge bino boyebi balobi pasteur alors nazaki na ndeko moko na Allemagne yepe azaki parmi aza grand combattant Allemagne ayebani partout yepe alingaki pasteur te alors bandeko nini elekaki ndako na ye ebebi bakomi na bitumba na banani na bakorbo partout bakende baolanda bango bakorbo tina ndako ye mabe mwasi elongi bani ko déformer donc ça ne va pas bana tout ça mais mobali position ezaki nini alingi pasteur ata mokete tangu basali je na makasi na kati ya ndako Seigneur ayikolobela mwasi alobi na ye yebisa mobali na yo po bobika boluka pasteur alobaka politique omoni nzambe ndenge akofondre combattant abi boluka pasteur oyo alobaka politique bayo yebisa mobali yo papa nazwi message babi poto bika fo toluka pasteur oyo ya yo oyo landaka alobaka politique combattant respect na basali na nzambe zate asaki nini acd bayi ko benganga mais na olakisa bino kama na basi extrait ya 3 minutes à peu près oyo mwasi na ye atelemi ayi kosala témoignage lelo baliki pa basali nzambe pe mosusu bapesi ba mungu ababoka na bandako bandeko na ngai soko kepa musala nzambe apesa ba mungu boka na ndako ou bien zwa katina mai tena porte
eza bozoba yeba koza na fer na nganga ou bien mutu moko ayebina eloko moko te okotia kati na mai na porte ndoki so auti kisasa aoleka bafleuve na bamere boseya aleki yango bonka mwa kati na pamba yo tie mai wana ndoki akota te ndeko ya pasi tikala tiela bino mwasi na ye mwana tiela bino nyonso alete mais video yango eza deja na kati ya YouTube so okomi kaka une famille ya Allemagne tout ça là-bas omona yango mais boyoka ta mama moke ah là 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 ate yango papa lobaka linga liloba ndeko kosepela ndeko na sepela namona nzambe atindenga ka te pa passer Jacques mpoka nazwa délivrance te bandeko mpo nasepela na liloba nazoyebisa yo etyenga libre nakomi donc elasi nyonso papa azoloba ntango papa ekobaka lokola babimi okoyoka na nzoto na yo lokola neti bapotapota neti ya baple moko boye na kati ngai naza okanisa jésus effectivement apres na bandi koyoka nzoto na kati lokola neti mobali nanga akomi akasombeli nga kisi papa lobi ekosila kaka na bapriere bapota wana bango lokola bazalaki bakei babimi ekokauka na bapriere mpo nalala nabenda liboko boye natya boye pasi mpona misu nazotambola me bapriere bapreso na ngi nalala ifo nakita to bandeko nauti mosika bandeko tolinga liloba tosepela donc tokutani na passer Jacques natya neti na 2020 na 2020 après confinement nayebi te so nalobaki awa na obandela su mpo boyeba me ngai nabandi problème na 2018 19 nakutana na passer Jacques na 2020 na 2020 na mois de juin boye si je me trompe pas mais 2 ans wana nyonso ngaleka 2018-2019 na changé naleki na bato mais en tout cas o bango bakokaki mais en tout cas naye kozwa guérison nakomi libre baesprit wana ekite ngai yango ya lelo naza na esengo bandeko ya kotatola nzambe oyo ya kotatola Yesu Kristo de Nazareth ya kotatola mpenza Yesu Kristo de Nazareth ngai moto aoriente ngai epai ya passer Jacques te babeteli ngai lisolo te natala batémoignage na ye te ke moto bapesi témoignage alobi ke ngai paster ne natala yango te ngai moto aoriente nga epai passer Jacques eza Jésus Christ de Nazareth Esprit de Dieu qui m'a orienté peut-être a permettre mobile nanga landake na politique loko ayepe asalaka politique pe dans son standing a combat yango wana intuition wana ezakotinda ye aluka ba place oyo atalaka ba événement mboka menga mutalobela ngai Esprit Saint nazwa guérison passer Jacques akende nanga teke o kosala boye okokanga songa liputa boye te ngezaki ka mama zwa foulard kanga zwa papier zwa bic alebanda okomela makambo yango na kaka nayokaki nanga epai ya motu moko te naye koyoka nyonso wana passer Jacques naye kotala nzoka nde masumu ezalaka nde mabe boye masumu eza mabe makasi masumu eza mabe makasi bandeko donc passer Jacques alakisi ngai ke alobi na nga natangaka nde liloba nayeba liloba so likambo moko ezali mpona kosenga nzambe mpona passer Jacques naoyebisa nzambe apatela ye longtemps na se ya moi apesa ye temps abimisa baévangéliste babima bapaster mosusu mpe babima mpo liloba oyoyo ya nzambe
mboka yango ezala neti liloba moko ebimaka lokola nezomaka haya kaka toke baopekisa biso bakabelo baopekisa biso boye mais mabomba bia kitoko ezali ozomona ke liloba ezopesa yo elengi eopesa elengi ndako ekoma na kimia ndako ekoma elengi omona na yo moko kogangela le misu bana pamba eoza te parce que nyonso ezobima na liloba yo na mobali na ndako bokoma na harmonie bomona le misu soki pour discussion ekokozanga te mais quelque part yo mo oza quelque part ozomona ke ozoka koki olala bongo te ke bomatana mobali na mbetu bolala boza na bakanda ozomona neti liloba ezopekisa yo mpenza ezopekisa yo ezozongela yo mpenza na motu non parce Jacques Nzambe apambola yo avotika mokili oyo o baevangeliste babima na nzela na yo bapaster mpo na liloba oyo okenda ngo ka yo moko te en tout cas so mpona koloba ka mingi mpona lokumu ya yesu kristo parce que tokanisaki neti ke bapaster basili mais eza mpe na baye mosusu oyo bible elobiki bafukame na obali te bazali eli atutaki tolo me nzambe azongiseli ye naza susu na 7000 oyo na bafukameli bali te en tout cas na katikati wana paster Jacques azali il faut kotombolaka nzambe kokumisaka nzambe a partir ya misala osala kati na mosali na ye en tout cas bandeko na ngai nasoyebisa bino makambo so moto amoni aobeta lisolo bozosentir nini yango te soki bokoti